Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. À la cathédrale Notre-Dame du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo célèbre une messe d'action de grâce à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple. Dans l'assistance, Mama Wahoyo, Olive Lembe Kabila, belle-fille du défunt président de la République, Mzee Laurent Désiré Kabila, et tous ceux qui ont cru à son combat et à l'héritage légué par lui. Frères et sœurs, 20 ans après, alors que les souvenirs sont encore frais dans notre mémoire, nous nous sommes donnés aujourd'hui rendez-vous en ces lieux, dans cette église cathédrale, pour offrir le sacrifice de l'Eucharistie, c'est-à-dire pour nous ouvrir au mystère de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, par sa mort sur la croix et sa résurrection, a vaincu la mort, a détruit le mur de la haine et a répandu la lumière qui dissipe les ténèbres qui viennent des rancœurs et de la soif des vengeances. En ce jour où nous évoquons la mort du président Laurent Désiré Kabila et les souffrances vécues par sa famille et tous ceux qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre par cette tragédie, nous avons tous besoin de cette lumière du Christ pour nous inspirer et guider nos pas devant l'avenir que nous voulons construire ensemble dans la paix, la réconciliation et la cohésion nationale. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu, méditée en cette circonstance, nous donne une direction. Dans la première lecture que nous venons d'entendre, l'apôtre Saint Paul, préoccupé par les dangers de la division au sein de la jeune communauté de Corinthe, enseigne que par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a réconcilié les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. 20 ans donc depuis la disparition de Mzee Laurent Désiré Kabila, président de FAN. La fondation qui porte son nom a organisé ce vendredi au studio Maman Nguébi une cérémonie en mémoire du soldat du peuple sous le thème « Les idées forces de Mzee Laurent Désiré Kabila, la jeunesse face aux défis et responsabilités ». Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi
nzela mosusu te na kolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te na kolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bongo. Kasi olobi na ngai mpona bongo naye kososola ete yo nde ozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te pour l'éternel. Alléluia. Nzela mosusu te na kolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo atungaki nzela, kasi otikaki lola ye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. Tais-toi les mon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobesu ezali, oyo nalia natondisa malesa. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction na koyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolengi na ngai, ya 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 nakabela yoki bolengi na ngai, sala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alléluia. Nzela na yo etesevaka te. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez
connecté.